Les amis, surtout les Gaulois, moi j'attends le bus là, parce que je m'en vais à l'arène Adidas, histoire d'étudier les terrains, de voir si ça ressemble à quoi, parce que je ne veux pas être surpris ces jours-là. Déjà, je vais voir l'endroit où je vais poser mes sapes, si ça va ressembler à quoi. Les jaloux, vous n'allez pas mairir, vous allez mourir. Nous, c'est la qualité, non la quantité. Ouais. Et les 9000 places là, déjà, c'est pas beaucoup pour nous les gars. Tellement on est beaucoup, c'est tellement peu, et on ne veut pas que vous ramenez vos gros poids là-bas. Non, restez chez vous. Restez chez vous parce que non, nous-mêmes les Gaulois, déjà, on est beaucoup. Nous-mêmes les Gaulois, on est déjà beaucoup. Et là, l'endroit où on va jouer ce concert-là, c'est tellement petit. Et nous-mêmes, on va pas être au complet. Ouais, il va manquer des gens. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, ces jours-là, je vous dis la vérité, les amis. De toute façon, je vais snapper. Est-ce que vous allez respirer? Yago, la Kangabwe. Yago, la Ngaka Danila. Laisse-moi t'amener sur mon dos. T'as commis déjà peiné. Y'a ta promise d'amour. D'abord. Bon, il banga chombote, mais il banga boki nanga. Mais ma bora ligolo. Arrête Adidas. Y'a vu ça à la griffe. Dégâts. Qui veut tuer le roi? Si vous voulez être roi, vous devrez tuer l'artiste Ferregola, le premier de sa génération qui avait sorti une chanson, Vita Imana. Fally Ipupa, il était complexé, il avait écouté. Alors mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer, la date a été mise le 20 avril à Arène Adidas. La stade a été construit neuf pour les Jeux Olympiques 2024. Ferregola, il va déchirer la nappe. Il sera le premier artiste congolais. Il va jouer à Arena Adidas. Alors les belles filles de France, les beaux garçons, Banakina propre, Bana Braza, nous tous on sera habillés en Adidas. On va aller célébrer la victoire de Ferregola. Car Fally Ipupa, tout ce qu'il fait, il copie Ferregola. Fally Ipupa, il voulait être Ferregola. Ferregola est le premier artiste de sa génération à avoir acheté une belle voiture, Mercedes 600. Fally, il avait fait une photo avec Ferré. Ferregola, il est le premier artiste de sa génération à avoir acheté une belle maison, construit une maison. Alors mes amis, l'histoire va se jagangoter. Tout ce que Fally fait, il fait genre pour être le premier. Alors le premier c'est Ferregola. Putain! que faire entrer na ekozala ndenge nini nde bomoni likolo na ngobo ezali parce que inauguration eza les 11 ya mois otoza salle o efungwami salle oyo basali likolo wana bongo po jour ya concert ya Ferré entrer na ye aroya na hélicoptère Ferré akokota na hélicoptère akokita awa likolo nazo dévoiler binoka eloko mwa moke Ferré oya pena na hélicoptère akokita likolo o bomona likolo wana okitela Ferré oya na hélicoptère o ba sepe aboka hélicoptère eza koya na liko sko Ferré akokita awa place bomona bomonde saleza bomoni wa pelusi moko ya moke kuna pelusi ya munene place ya munene likolo oyo eza place hélicoptère Ferré okitela de Ferré hélicoptère wana eza spécial eza be hélicoptère a sika ba ocho sala be hélicoptère a sika ba sali Ferré a okita de entrée à Ferré a okotela na hélicoptère a okota na hélicoptère so salon de bomona likolo na pelusi bomona eza na suspense moko eza wana donc hélicoptère wana ekokota ti ekokita Ferré na podium eza hélicoptère kaka ya 2 personnes de Ferré na pilote ya hélicoptère Ferré akokita sko podium ndenge ozalila na kati ya Adidas Kese omoni Adidas Kese nde basali yango omoni likolo oyo
de hélicoptère ndenge ko kitela bo na olinga na dévoiler nyonso te bo tapoter bo mabe siko sui na zoluba bo bino bo tapoter kaka po na olinga na fungula etali bino bo za mta fungula no ba vérité te next mabe hélicoptère ndenge ko tela tina kati bo ebalite parce que ta bo tapoter te na tika na ngai na rotika ya solo na tika na rotika na apela kena na yo fana na bera de prince des amunda to me la café to me la whisky tout ça mais na fani na solo na bino bo tapoter te na pesa no ba vérité non fongo la bino parce que bo ka dabi lenga jour on ningi ko sala bo linga o tapoter te na tika lobi bo tapoter ma casse to ko na 200 000 et quelques parce que bo tapoter te depuis to te na 13 000 bo tapoter nga no dévoiler bino makambo bino bo mona déjà na pire esprit ata zénith ngo ou olenta bo mona likolo nango bino bo mona likolo nango balakisa no ka mi panti bo yebo koti bo yeba mambe ala likolo mais non talisa no makambo eza likolo ya dida ke se botala likolo wana nde bo mona ba pelouse wana elongwaka tangu hélicoptère ekoya na ferry parce que ba jour wana drone ekosala musala bo monde bo mona Paris au bon mono Paris, au bon mono banlieue, bon mono Paris sur Paris, au bon mono est à Paris. Donc, pour Dieu n'engue aux là, faire na dévoilé d'agokota na ye, faire agokota na hélicoptère na sko et oya et telemi likolo après ekiti si ferré. Bon ça on parle hélicoptère na et oya après ekiti si ferré. Si na podium après faire la kiti hélicoptère et mati li sous et pimwe après et sous likolo kangami pour likolo faut kangama so il fait la côte après likolo sous et kangami pour likolo wana efungwa maka boyebi basala wasali ala ke likolo go kangama et go fungwa basala ngo système wana de temps faire ya na hélicoptère o ya sika ona ba auto sala pour commande a dit que c'est après ça qui commande ya hélicoptère wana pour la concert à faire pour faire ça premier musicien azo dévierger salle oyo boki na ona négati sur ndeni to ba yo mo lo te na lo ba déco dévierger salle faire pour la concert de faire ça premier musicien congolais premier musicien ya mokili ya monde to ba lo ba monde na lingala to lo ba ya mokili premier musicien azo beta na salle oyo eza ferré ya mwana monde balukaki ezala événement moko un peu spécial bon point un peu spécial c'est-à-dire et quand il y a ferré et vous allez mona batutu te et quand il y a au na seto ya romata likamuni na mozo uta na so mataka et quand il ba uta likolo zo kita mokile banda na likolo nzamba banda okela na sete nzamba banda likola pra kitina se e kiteleza la kateke no obandi na se ozo makate wana be faire beta yeto beta ba moto na place parce que place oyo ba arena tout eza na poto les seuls arena oyo eza oyo tout ba ba rêver za oyo na ba arena tout oyo eza na mikilo awa arena on va pouvoir rêver ça parce que ça sponsor à Mounene et ça arena sponsor ya Mounene et ça arena Dida là qui coûte tout on a arena qui mfuati on a arena ya Mikate on a arena ya Pondo Limbondo arena solo ya Mounene parce que arena oyo eza raté au flatter batute arena des sponsors après ça mbongo yango arena Dida yango on a fait le go là ako peta bango toro na ebi sibino makambo ya minene nokoli ya dikota papa kota makambo eza koyinda NC ministre de l'intérieur et culturel voilà bino eloko ya sika yango yo voilà papa na chasser bato balita voilà ko soye ni atia wa il faut ça ko clair que mabele oyo mutakota voilà nanu te ah bato permettre mutakota voilà et ya koti NC koti international voilà international voilà papa c'est ça Adidas Arena incroyable les capitale ya France au Paris
Voilà. Voilà la banlieue. La banlieue parisienne. C'est-à-dire, ça na Paris. Voilà. En fait, 75. La porte de la chapelle. La porte de la chapelle. Alors, on a 3 métros Rosoir. Ligne 14, au 8 tram 3. Voilà. Voilà. Au 8 métro 12, au Bimi métro 14, la porte de Clignancourt. Voilà. Au 8 Malamo Kitia. C'est Oyo. Mpakoloa. Les amis de la bonne musique. Voilà. Ah, photo donne. Makasi. Bah, voisin, on a pas senti Papa, en plus, il faut yebisa bagoloa bien bamela mai bala la pongi. Parce que belé babeta ba concert awa. Baza na sponsor ata moko te. Mais on les a sponsor Adidas. Adidas. Yo nanga to yebi Adidas ya. La bête Adidas. Papa, ngapa on beta mona joki. Papa, ngana yo to yebi Adidas. Adidas a sponsorisé ba équipe a minene ba Messi ba olata ba marque Adidas. Bango si babeta ba concert ya to mona ata nini moko. Grand journaliste là où c'est le moko. Omoni show noko ya zaidi na bikako. Omoni noko ya nzepso elo omoni so bakolani. Omoni a osé moment oyo ya ko saisir opportunité. Voilà. Ndenge comment dirais-je na Bible, ça na mutu moko fait de moko boyo ka yeso zo leka. Voilà, batime. Aganga. Voilà. C'est ça opportunité là amona. Biso bagolwa. Oh eza Adidas. Eza grande marque. Et puis Adidas oh seul artiste africain. Oh c'est na comment dirais-je na contrat na bango. Voilà Davido. On va pas non na yele pour le monde va tchaka le Davido. Biso to saison opportunité biso ni. Jour wana mutu tout tenir Adidas. Oh na mindela ba gotuna est-ce que défilé ba ya mode ya 17 ans. Voilà. So kaza défilé ta concert pour te image artiste na biso. Pour nini asomba ba mona Adidas ndeko na pardon. Loba doko so ba dito. Sentiment les makasi. Ça dit quoi? Koloa Adidas et Salini. Adidas na Gucci parce que déjà collaboration. Adidas na Y mon trop parce que la collaboration. Jour wana, on a notre Gucci Adidas. On l'a na yo Y mon trop Adidas. On l'a Adidas. C'est-à-dire jour wana to côté quand image. En fait, image né Adidas pour artiste na biso Salini. Ah so ta contrat wana. Voilà Adidas au monde full ya batu wana. Voilà Adidas. Voilà papa ça makamuke. Artiste na biso Salini azwa contrat golwa kolala te o eza parti mais amoni yo suma se azoleka. Voilà Adidas arena tala to kodelela o eza c'est que to kata na awa eza blague te. On ne pas ka luamo maketo yo ka sango. On a génération na biso. Non na biso yango c'est dit les amis de la bonne musique c'est obligé. Pas fait la yebite ko botamela. Et puis on a loba na ba goloise ba soutenir nga pona charge ya promotion na ba tout. Oyo noko lian. Voilà papa. Oh noko lian. Voilà de Oyo oyeba combat sala na réseaux sociaux. Voilà papa. Puissance na force. Voilà papa. Premier moutani ati Bethlehem. Voilà. Moutani ati Jérusalem ali boso yeyo. Parce que nyo soto za fermé muta kotate. Merci. Nga to koti na grand journaliste. Ya poto muta dominer poto. Voilà. Donne na poto. Évangile yango. René na poto. Évangile. Ministre de l'Intérieur ainsi. La grande communauté ya na poto. C'est mec national. Moi ça fait. Voilà toujours. Même si binoke. Odondo bakoloa. Voilà. Muto foto kama manaye. Merci. Voilà. Et bele bano so batike ero wana lobby. Pour dire que si en lobby. Bato so ko so batike ba so ma ko ma ngeni ko ma ngeni. Biso ni ati na Jérusalem. Merci Jérusalem c'est ka Yesu azoko ya. Voilà papa. Pour dire l'évangile na bino bakoloa. So babino les 5 qui bossa la sold out. Les 5 out. Ni ko pardon. Sold out. Sold out. Les 5 émotion l'équipe va comprendre. Sold out le 5 février. On comprendre pas bien tout ici là. Voilà papa. Colon nous met à 7. Ce qu'on liga pas parfait. Voilà. Les 5 pour le plaisir wana pas bien ici là. C'est ça. Pas bien ici là. Ce que sili image artiste na biso. Oyeba ete ko tekango suma kasi. Voilà. Ko ça ni epesa le suma kambo. Voilà. Moni quartier oyo. Ko tonda mbeli na Adidas na mindele oyo appareil ya 18 ans. Oyo Adidas ça la nini awa. C'est-à-dire bango mo na ko santana informité. Voilà. Mais grand chose koti na koti panzi por na panzi koti yango na filmer à côté là c'est fermé ba faut pas mona que c'est fermé na koti ça fermé ba kangi yango ça ya koyinda kolwa ba ko fongola ba ko na faire mutu moko te na kota mutu moko te voilà mutu moko te za eloko moko te mais na kamwe grand mutali kolo ministre pe de l'intérieur mutali kolo voilà papa sur dindi déjà awa dans le boulot on kata chasser on kata ça voilà et puis na yo
soki liso eloko moko balobi Adidas asali promotion moko azobimisa marque moko azobimisa marque moko ya sika alobi soki mutu asombi billet aza na cadeau ya complet ya jogging ya Adidas. Est-ce que bato bayebi eloko wana yango nazoloba bokotaka na basite ça ba grâce oyo benga ba grâce ma ya parti nazoloba ko clair voilà.